Bambote na bino bandeko. Toye kaka kolobela makambo oyo ezosala biso pasi na kati ya komba oyo. Batata ba mama tobosani cible na biso. Est-ce que cible na biso eza ba kombata ba oyo bakomi kolobela? Est-ce que cible na biso eza mama Blandine Diafuta? Est-ce que cible na biso eza papa Didier Mbuku? Mais non. Batata ba mama makambo oyo ezosala biso pasi na bakomba oyo ya ba Congolais. Boko finga biso ke toza ba zombo. Boko finga biso ke toza ba Congolais ya Brazzaville. Boko finga biso ndenge tu bolingi. Mi makambo oyo biso toyeli ya mbala oyo bandeko ezosala biso pasi mingi na kati ya motema. Bandeko ndenge nini tokobosa na cible na biso ba Congolais. Botala makambo oyo baye ko imposer bino ya passeport. Bobosa ni yango. Botala makambo oyo ya le 12 septembre oyo biso tout ozalaki sensibiliser. Tobosani botala lelo Kanambe azokende soki na Nova York, na New York, na Nations Unies. Bobosani boyeli biso ba distraction. Est-ce que biso toza na posa ba distraction na bino wana? Bobima na ba problème ya batu. Botika makambo ya batu. Bandeko, est-ce que ma Blandine na mobali na ye makambo wana etali bino? Ba Congolais bokolati. Ba Congolais est-ce que na ki kolabo na bino? Oyo bino bozo kosala. Yango boko libere mboka wana. Bandeko Congo eza munene. Likambo bozo bosa na Congo wana eza munene. Na ki kolabo na bino te. Oyo bozo kosala na kati ya komba. Yango boko libere Congo wana. Na buzoba na bino te. Oyo bozo sala na kati ya komba. Yango ko libere mboka wana. Me bandeko zo sala biso pasi. Me ndenge nini foto mona makambo kutu ya bino te. Etali ne combattante te. Bozo kokota yango. Ezala bino ba soi-disant ba journaliste. Me media congolais eza ndenge nini? Media congolais eza ya kolala. Bandeko ekamusi biso. Bokomo lobela makambo ya libala batu. Bokomo lobela makambo ya mama Blandine. Mi mama Blandine ya futa salibino nini? Mère wana zo bunda komba na ye na ndenge na ye. Est-ce que etali biso ou bien etali bino? Bandeko botika ye. Bandeko Kasai botika ma Blandine wana. Biso ba Kongo to telemi. To koti makambo yango. Yango to ye isi bino botika ye. Po nanu to lobite. Et ezosala biso passe. Yango to ye ko bima na media to ye bisabino bato Kasai. Bolo bela makambo ya bandeko na bino bakasai ba oyo bazoko bebisa komba oyo. Baluba bobima na via ba Congo. Baluba bobima na via ba Congo. Botika ma Blandine Diafuta na mobali na ye vie Didier Mbuku wana ba vie na biso. Wana ba vie na biso. Soki to lobaki te vie alobaki to zalaki na ba maîtrise. Et to bandaki kotala. Et to bandaki ko observer. Sikoyo yo journaliste oyo okezwa de couple wana otozwa papa moko na sœur wana ba soi-disant bango. Soki bozo sala ki famille de ménage na bino, bozo ko lia ba allocation de famille familière na bino awa na France. Ba mususu bazo ko zwa ba RSA na bango soki ya combien? Boye ko fongola minoko na bino. Bolingi bobanda kolobela mabe ya mama wana. Est-ce que mama wana nini asali bino? Makambo wana etali bino, etali biso ba Congo. Biso ba Congo si to telemi. Bandeko toko lukana. Bandeko toko lukana. Botika mama Blandine Diafuta asala komba na ye. Botika ye. Tolobaki yango. Yambala oyo. Ba Congo oyo nyonso kotumbola mu Congo tozali. Bobengi biso ba zombo, bobengi biso ba Congolais ya Brazzaville,
bobengi biso ba kombo nyonso mais biso toza kaka boko loba n'importe quoi o boko loba biso m'en fou toye kotika kaka message botika mama Blandine bosala komba ndenge bozo sala po komba bozo sala bino ba Zaïrois bino ba Congolais eza nango komba moko ya lukuta bozo sala komba ya ironie komba ya lukuta bokoma ko bima na bandaku na bino po boyaka kosala buzoba na komba yango bozo mona bazoya kokosa bino na banieti ba Eliezer bayaki Chibala ayaki nani muto alobaki kombata nini oya tombolaki musapi azalaki te kombata nini oya tombolaki musapi azalaki te siko lelo bokomo bima na media na makambo ezanga mutu na makolo est-ce que makambo wana eza ya bino baluba non fallait biso ba Kongo to telima to lobela yango mama Blandine ya futa nga na yebi yo na yebi pe vie Didier ezo sala biso pasi na ndenge balingi ba ridiculiser yo mais bakokoka te oza mama combattante moko biso to tchela kayo mutema tala exemple ya madame Mboyo Kasavubu mama Justine Kasavubu na Bruxelles voilà landa exemple na ye akotaka makambo bikotela te yango na lansaki mbela ba Kongo nyonso bobima na bino na ba parti politique oyo nyonso bomicha ba komisa biso ba victime na bango to koma ba victime na bango botala na ba komba oyo bisika nyonso komba ezali leader nini ya mukongo obomonaka oyo atelemaka Alexaka Musapi sikonde to komo Alexaka Musapi po sikoyo yango to lobaki soki ba che biso to che soki ba lobeli mukongo moko biso to kotelima soki ba lobeli mukongo moko to kotelima ba soi-disant bango ba kombata ba libérer mboka wana ti ba soi-disant bango ba kombata kaka ba tenia ba soda ba gradi kidi ba kombata na Europe baza ebele ya ba pays africain ebele kaka les seuls combat ezana buzoba ya ba Zaïrois ya ba Congolais yango tozo lobaka yango combat tozo ko changer yango stratégie biso ba Congo wana katuzeko idi langiso kufidila mambo vye mbuku vye Didier tomakungwa vye tomakundanda vye kolanda susu makambo wana ya buzoba te ba soi-disant baluba moko boye baye kozwa yo ba lection na media oloba ba n'importe quoi vie zala poser koleka suna ba media na bango te po biso tozo landela bango déjà voilà tozo landela bango déjà donc yango kaka na ekotika message oyo mama Blandine zala firme biso bandekolo ba Kongo toza wana jamais tokotika baluba baya ba matla biso tina makolo wana makambo akala wana makambo ba 1921 mais tolakisa bango po Diego Kao era komaka mabele liboso anyate za Congo central to komi koloba et to ko continuer koloba et nanu esilité donc botika mama Blandine calme botika makambo na bino ya buzoba oyo bolingi bo polémique na foyer na ye merci.